Nyasomaka. Oui, à côté de Yohana. Oui, le roi Bissou va passer tout dans la mouise. C'était le Yamana. Kanda broche. La Yamana de Rebabo Sakayama. Il a pas. Nyasomaka. Il faut qu'il y ait une interprète. Il y a des langues aussi fabriquées. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nyasomaka. Oui, à côté de Yohana. Oui, le roi Bissou va passer tout dans la mouise. C'était le Yamana. Kanda broche. La Yamana de Rebabo Sakayama. Il a pas. Nyasomaka. Il faut qu'il y ait une interprète. Il y a des langues aussi fabriquées. Yemona kaka Sokoto ya basoda Ouagadougou Kokongoïno Mazabanga. Il y a des langues fabriquées pour qui délire Salobi. Mbote Vandiam déjà était fait ma foutasika. Et Zalinga Bino la grande dame, mais quand la carte d'actualité, Bande au Babolingo Bino Boebi ce qui a déni abimi ce qui a relobé Zali, Baebi à cause il y a franc parler naï. Il y a un émout à vérité à bombara naïté. Bah tout n'y est par rapport il y a langue, il y a Mike Kalambay. Albi on a bilo on a besoin de pasteur auto betaka. Albi on a ya lo moi créé qui n'est kaka. Donc ben intimidation ba pasteur. Bah de quoi maïsa parce que Bible zoloba à cause de ces gens, de tels gens, la voix de la vérité est calomniée. Bandeko, bota la niveau scandale et se créé dans les réseaux sociaux à cause de Kalambay. Actuellement, tout le monde est faux. Déjà, bato bandi mama ambonzambe te bandeko boye pi mambo elobamaka. Et du coup, na moko bazana moi considération, moi pour na basali nzambe et du coup dégoût. Bandeko moi mobalo ana problème na nzambe na bité so bato bazo réaliser yango Mike Kalambay ana très sérieux problème na nzambe. Le ndinga zawana jugement nzambe ezelaye et risque eza bandeko. Lelo to ba tozo tomoka tozo bambe mabanga. Menda ba mikolo ezo ya toyokela Mike Kalambay mawa parce que Bible ezolo ba scandale ekoya. Mais mawana muto kozala sujet ya scandale. Bandeko, est-ce que vous avez réalisé le niveau de scandale au Mike Kalambay a créé dans les réseaux sociaux? Surtout au nom de l'église. Il y a corps du Christ, il y a Yesu, il y a Kombo Nzambe. N'habitez sur les vous réaliser le Koana. Bible Zoloba, à cause de ces gens, la voix de la vérité sera calomniée. Botala lelo. Nana oso qu'on dit ma pasteur. Nana so qu'on dit ma prophète. Nana kodi yango bomoni bandeko na nga na batan otozali po moto abika. Bible zoloba depuis le temps de Jean-Baptiste le royaume de Dieu est forcé et il y a que des violents qui s'en emparent. La violence dont la Bible parle ezali détermination ya foi ya moto bandeko tant to vivre po moto abika et a pasi komona mambo ezo salema na esika esanto o esengeli bato baya ko bikela o esengeli bato baya ko zwa bomoi o esengeli bato baya ko yoka maloba na nzambe nde bisiko bato bazoza décourager déçu et du coup bazonga na mokili et du coup bazonga bakevana na bandako na bango nini vos wana da kumuda o etambolaki je crois to landa ilandaki yango na question na kozongela ngo susa tellement babilo ngo pe kotie belé na téléphone. Et comme à Roluka, du coup, ça va nous bouffer du temps. Je crois que au Bolanda qui yango. Baby alobi nayoka kanda. Nayebi tiso batu bo analyser ki maloba nae. Alobi mena ninga na pengwati.
journaliste okuto bando seka lobi apamon ngoso albi na ngana pengwa bobi ka bato mususu nzamba asi atia elembo asi atia elembo akoka ngote akoka yango te ya zaki na mondo wana alongwe bizarrement Kofi azo passer que non baninga mususu pe bazo sambela na bango me bayaka awa zonga tala pesi exemple ala pesi Mike Kalambai ayoki kasi wana nde kasi nde réclamation yango wana te c'est ça le diable bandeko nalanda témoignage ya Carlito na ebite so na loba yango nalanda témoignage ya Carlito lasa kaka moko banda pe koyembela mokili bandeko Carlito soki nzambe te nde apengwa nda zonga mokili heureusement eza na bato mususu nzambe so atie elembo esili akobe pengwa suta kobunga te Carlito tanga abongoli motema bandeko tanga ye na église ya nzambe a réalisé to pa ekokuta ki apparemment awa c'est pire ke bisika na uti mambo akedo mona na église amona ki mais c'est compliqué azonga na ye na ndako na ya décourager aloba okende lisute bino webi nzamba yeba makanisi na mitema ya bato alobi tellement ça fait un peu longtemps sona obosa na te alobi ayoka ka onde mu pepe moko ebetaka ekotele na kata chambre na ye ayoka mungongo makasi elobi na matoi yonga na tinda kyo na église po okende kolanda makambo ezosalema na église to po okende koyekola maloba ya nzambe esala esomo yango bomoni na nzembo na ye o ayemba bokotuna ndenge nini kote moko alobaka nayokaki lolaka tango masi apesi ndingisa na tosi se kotosa témoignage wana eza par rapport ya eloko wana ekomelaka ye donc il y a des chants inspirés nzembo moto ayemba makambo mpenza o nzambe alobaki na ye nde eloko esalaki tata natikala na église lelo o akoma pasteur nalina lobaka na ba oya nzambe ça fait mal oui mais sachez que makambo ebandi lelo te yesu ayebisi foule tango ba pharisien bazoya kolakisa ki pharisien donc ki pharisien eza bolakisa bato keno bino nde basantu quoi mais en réalité na kuku bosala makambo mosusu yesu aloba na foule boye bosala makambo bato baoloba na bino mais bosa o bango baosala te ba français balobaka les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs généralement les pasteurs que vous voyez c'est vrai ba modèle bazali ya moko c'est vrai ya koluka mais bato baza pe o babanga nzambe mais généralement la famille croyez-moi les gens que vous voyez prêcher là ngana kotoya ba serviteur de Dieu mingi ngana vandana ba sel na nzambe mingi parce que moi-même je suis servante de Dieu tanga na ndimeli yesu na embrassera makambo nzambe na lingaka vie ya bonzambe ya église et du coup na komaka désintéressé na makambo nyonso oyo to mokili o nini. Moi j'avais pas de petits copains na ndimeli yesu j'avais 16 ans na mikoti saka mobimba na makambo niveau consécration mo na mena pendant 5 ans de 16 à 21 ans mugonzambe olinga na kolobela kango et du coup na 22 ans na bala na développeur ki bonzambe moko na au fait na bimisaka penza na ba mamoto ba ovia mokili nini na milliers na ngeko meka mais bande ko constat ezake tala bat ba obanga nzambe bazate o bat ba obanga nzambe ba moke ya koluka et du coup soko lobi olanda moto o s'appuyer na moto o zwa mosali ya nzambe lokola ndakisa to frère ya obungisa kondima okobungisa kondima yango yesu alobaki na bango bosa makambalo bazoloba na bino me bosa o bango baosala te bato bele bomona na ba pasteur et autres bana bango ba instrument nzamba sepela utiliser na nzela na ye aleka te ya yo po pesa vino na yesu ndeko sali eza individuel mama kolanda Mike Kalambai te kolanda Denis Lesité et autres même moi qui te parle na mutu nazo souhaité te un jour ya yo mona ngana mabe po na yebi ke ekokai ko tuka yo pe yango moni ba biso ba misuso yo na obeta tolo te mais to sala quand même effort surtout na miso abato toza na conduite moko c'est vrai mabako ezanga nango te mais toza na conduite moko oyo nzamba zo ko approuver pourquoi kaka pona ko épargner surtout ba faible
Oui. Ngana ebi na ke mutu ana ba faiblesse. Mosali na nzamba kokoya moto et au déranger dans ngati. Na ko regretter mais après tout parce que ce ko tala to pour s'appuyer sur biloko na ba de robondi melande to yebana te. Biso bika ba ventir, ba bêtise, ba réalité misusu obo mona lelo ba mamusuta musu boyo kangoka na ba masolo na sango. Mais biso banzela musu nzamba lekisa biso to mona ba bilo misusu wow. De so ozaki muto nzamba bengate obunga penza nzela ko tenga miope ko kota ke ça n'importe quoi. Ba biloko ezala sala ke bato musu so kuti pasteur au sango bonga muto te ngapena mémoire na ngana loyenge ya ko sa te. Ça les individuels. Muto kufila Yesu oza disciple ya Yesu. Na loba na bato soki Yesu sumuka so azo mo sa bato joie. So ka yiba parce que nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Mais so ka salango te tia tout intérêt à se conserver pire. Maman papa mi batela. Ton exemple à suivre est Yesu eza motuté. Paul olo ba soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bato na bo mona. C'est vrai baza ya ko luka ya moko baza ebelete mais bazali parce que tant où Elia lelaka ebisi nzambe que je suis resté seul nzambe ebisa que je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il y a des réserves de l'Éternel baza ebele. Et quand je dis ebele peut-être c'est l'obeli mon côté mi balete il y a moi ya ndambo bazali par rapport il y a bafo bafo baleke ebele mais ya nzambe bazali. Mon ami, garde ta foi. Soki na yaki na lobe la vidéo, eza pona lendi sa mutu monde ko na batela konzima na yo. Tanga Bible na yo, sambela ka luka nzambe na ndenge na yo. Yaya mama papa, ko tie like pa mutu te ko talela pasteur te. Ko mi kotisa te, surtout na bande ko na nous vivons les temps difficiles. Nous vivons les temps difficiles. Po muto bika na temps otozali bandeko ya blague te. Nzambe kayo kela biso mawa. Nzambe abatela biso. Ta ya ba bilona ba créer à Denis les salobi. Wana ya le mot créer car il y a aussi des faux parlants en langue effectivement. Est-ce que vous savez que il y a aussi des langues dissimulées? De yangwana ba faux parce qu'il faut parler en langue parce que dans les églises, il y a même des sorciers qui parlent en langue. Et ça, c'est un mot semble dans l'église. Ma kamba ba prière na TikTok. Ndoki, moi, si wana. Ma kamba ba prière na TikTok. Soit ba nous parler dans langue bondimate. Bondimate. C'est ça. La dissimulation. Que Dieu nous garde. Ya mami les a passé. Ya mandala ba kende kelebe shekelebe. Ya passé. Il faut qu'il y ait un interprète. Il y a des langues aussi fabriquées. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.